vérité ezobima kaka bandeko na nga bavérité ya kosakana te bavérité ya somo concernant surtout et encore liwa ya madame elombe bandeko na nga kande boyebi la plupart surtout mutu nyonso toujours et encore aza kaka nde tomi ayeba madame ango elombe akufa elombe kande boyebi chez Étoile Nines TV tokendaka toujours banduka olukela bino surtout bainformation nyonso boya kocomprendre nini ezoleka nini ezosala pasi mpe mawa komona kaka motu déjà aza na age ya fleur grande ma joie de kitoko beauté na ye mpe kolobela te soki otali mpe bamakambo bandosala na baekole en tout cas bandeko nanga la plupart surtout ya baparent babandaki kosepela na makambo oyo madame elombe abandaki kosala ezala ta babiso moko awa tobandeki kosepela parce que toyebi biso nyonso te eza na bana mosusu ntango bakendaka ekole peut-être basituation oyo balekaka nango na bandako na bango bandeko na nga epermettraka bango bazala active na baklasse mais ntango mwana kokendeka na ekole boye madame moko boye aza wana azobinelaka bango madame aza wana azomotivaka bango omona na mwana ata soki azalaki active te akomi kozala mpe active en tout cas aza moko ya bamaîtresse oyo bandeko na nga atiki lelo toye awa na badossier toye awa na bamakambo bato baza na kosa bayeba madame elombe concernant kaka liwa ya ndeko na biso na kombo ya madame grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi sur notre chaîne Étoile Lune. Oh yekutwa salaki, oh yekutwa kendaki, yekutwa sali cher Bouchou, sali cher Abouni, makambo ezobima kaka toza kaka bobandi boboro kaka sali surtout les amis de la bino matière. Oh yango ba o balobati yango bandiko nanga atuka kande boyebi numéro nanga eza wana soki opoza na matière de ton côté tindela kaka mama Étoile kandenge baninga mosusu bazosala cher Bouchou, cher abonné, cher audio concernant kaka na masindo toza kaka na bandeko ba révélation ekomi kobima kandenge baloba toujours eza na bamakila mosusu biso nyonso tolekakisa eza pe na bamakila mosusu ya mawa sango penza ya liwa concernant ebela bato batikala koyeba bandeko na makila mosusu ya lobi bamakila mosusu lobi vers 12h nde toyaki kozwa ba information ya koloba kino ambe bandeko na nga na minute de mon côté ngape na bango esala sala moi quelquefois parce que ba koyeba madame ango elobima matin midi soir bandeko na nga avant de kota na moi ba makambo ya ba audio kande na otiela bino ba audio lelo et tozala bien na ba audio oyo na ko bandeko na biso nyonso ya sika ndenge boye en tout cas si c'est la toute première fois ya kokota otiela na chaîne radio moko boyo kitoko ba explication ya ndenge madame elombe information ezosala pasi ya makasi kande na yebisaka bino vanité de vanité massi ya moi oyo eza balekizela na cliquez aussi sur la cloche de notification pour tomibatelaka soki omoni ke mabe de notre chaîne année ya sika solo ya sika ya grandissement solo ya sika kimobalisement de troisième genre kimobale mama azosepela te na mbetu mama azosepela te na mbetu na tikazo mama na baproblème ya mama mio na baproblème ya mapota mio abondant ménopause règle abondance ménopause mama okomina mwana yo mama dépression maladie mentale dépression maladie mentale autisme mwana adopakate ulu makasali na solution lakate ona loposo tikalisima ona loposo tikalisima bouton bengi jour ya bamba teli lokola jour ya bamba teli lokola na lala ya Coca-Cola ya injection ya comprimé ya suppositoire ya comprimé ya mama sengo ezali mama sans opération ngasiso na sans opération mama oyo mbamba mina maladi yo intermatomie na maladi yo intermatopé jour ya bamba yo jour ya bamba ebongo na bokono ya ebongo na bokono ya obésité perte de poids naturellement perte de poids naturellement comprimé injection na comprimé zongi mobimba produit na bizongi mobimba 100% produit na biso esalemi na plan industriel Allemagne Angleterre industrie Allemagne Angleterre La santé n'a pas de prix. La santé n'a
santé n'a pas de prix, la famille Kandé Somté, soki okobate la santé na yote, soki okobate la santé na yote, la santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu, eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka surtout ndenge nini ya komibatela. Sango ya malamu bakomibatela te makambo ya moko te akotikala kobatela nzoto na yo po santé na yote. Alors yango gafia ayeli bino ba solution ya kitoko ayeli bino yango gafia ayeli bino ba solution ya kitoko ba solution ya makambo ya mabota. Bandeko nanga yo oyo zotunisama mingi na oyo tali makambo ya mabota kabengaka gafia kuna benga gafia na lombangu ba solution ya mokete mais ba solution ya makasi ba solution. La famille Simply Tardé na tiela bino quelques jours kota mozindo ya makambo na ya bino mama etwali video yo tuko bima concernant ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Madame Elolanda et la famille makambo eza penza ebele oyo na kolinga biso nyonso tolanda ngo nanu na bukebi téléphone ici papa maman répond à ABC mais qu'est-ce qui ne va pas à ABC non et tu ko bima ba vérité nyonso ekomi ko bima tolanda ngo penza en tout cas mala yoki nanga nzoto malili na yoki nzoto pasi na mwa makambo oyo dernier message na komelie tolanda nanu est-ce que ça va mieux à ABC ça va un peu maintenant depuis lors tout cela il y a même pas une semaine depuis lors Habitala na gani na bité aboya kina quoi parce que na ko reconnaître était mis sur les réseaux sociaux manande bande kulanda nandenge ba suspendre qui par le ministre enseignement ba kotsa qui visite par la message parce que la TV puis a parlé nandenge par la pression morale pour le gouvernement bazolanda yamba salaire elle est qui pas passi azaki na vie na elle était plus à bonne santé na maladie sur le plan psychologie et bande ko travailler madame Bonnette associé dans nos documents si vous voulez je vais mettre j'ai tout ça et que je n'ai pas la certitude pour vous dire que non jamais ici ou bien zélo koboye na transférant tous les cas solo j'ai des messages ici je parle avec elle je lui ai posé des questions à répondre ngaité abisenga komekape koluba pe je mets ça demain jusqu'à ce que ozala rétabli pour ça la démarche parce que ngayi document abisinga yi boka aya awa c'est triste pour ce pays hein. Raison pour laquelle je suis en train d'insister ministre de l'enseignement ministre de l'enseignement ozamu kielo gamu selekete wana ministre de l'enseignement soki biso batamoki tokoki ko futisa ote nzambe ngai soki na yiko sabino ministre de l'enseignement nalobi bien ngai junior nazo ko ministre de l'enseignement je n'ai pas une affirmation elle m'a rien dit mais madame Bonnette ndako photo atindela kinga et ataki vu unique wana autant na taille on gangi na mais c'est quoi ça mais j'ai suivi cette histoire à la loupe. Je connais bien cette histoire parce que yemo ka bande ko fienga ba secret na yande ko fienga ba na elongi tunde bande ko reconnaître elle m'a parlé du nom de Dieu. Na bisi ta ou quoi c'est-à-dire comme on a dit soki malu na bisi kombo na enani. Muto tu nga ba preuve, j'ai des preuves, moi je suis pas un récupérateur des informations. Donc hein de na biso bozana longo la photo hein na photo comme ça na tinde la bino babomie na ba souci ya ko suspendre parce qu'a comment qui aussi poursuivi moral na kitaki makasi moral na kitaki makasi non photo na ko qui na ko publier bino photo na té parce que elle a beaucoup plus insisté de ne pas mettre ça sur les réseaux donc voilà alors Madame Bonnette, ça, ce sont des captures. Ministre au enseignement, ministre enseignement, moi je suis quelqu'un qui ne cherche pas de ça, je suis pas là pour chercher ma vie. En tout cas, dans les conversations avec rappelle-moi c'est consisté parce que c'est enseignement. Là, tant à Kimi première fois, ministre enseignement, à Kimi tant comme au Lukisaye. Ça se voit pas bien, ça sert à rien en fait de vous montrer en fait. C'est juste que je vais poster ça, donc ça sert à rien de cacher ça parce que la concernant ministre enseignement, elle a insisté tellement qu'elle est la rwandaise. Navanda qui suit, n'a habité un moment dans la Moniango, je me sens je me sens en fait Nzambe a refutayo. Na okipasi, na monde na bomba lika moro boy tom soso na lobela ki on madame Bonnette so ba kongo to za songi moral na ezala qui elle était pour trouver solution pour na ndeko tant sunde to songi na biso boy bande ngolo sous salaire si on parlait de ça madame to ko tchata mo songi mo premier ça pouvait être enseignement ça pouvait être suite ya vidéo na ye ba comment menacer o atchaki pour na ba ko ça non
na maladie voilà, photo que elle me répondait pas. Mais na ba photo ton natala qui quand je crié ba comment il menacé madame qui pour na constant mutazala qui méconnaissable. Na maladie na photo que j'ai assisté elle me répondait pas. Mais na ba photo ton natala qui quand je crié madame Elonga pour reconnaître a été. Raison pour laquelle on a résumé pour la non quand j'ai vu toutes ces choses là j'ai compris que d'une part, ils ont pression au gouvernement comment ça la connaître a été. Raison pour laquelle on a résumé pour la quand j'ai vu toutes ces choses là j'ai compris que n'a pas participé na Koufana d'une part ils ont pression au gouvernement comment ça la madame Oyo. C'est vraiment parce qu'elle était vraiment menacée. Majeure est partie au audio awa na raison pour laquelle je vous dis elle était vraiment menacée. Elle était cherchée par menace par comment recevoir. Je vous l'ai dit la vérité. Vraiment parce qu'elle était vraiment menacée de me parler. Elle avait désactivé son numéro principal. Raison pour laquelle je vous dis, elle était vraiment menacée de. Elle était cherchée par les numéros de son ami dans la preuve, elle n'insistait pas de me parler. Elle avait désactivé son numéro principal au Boyebi. Elle parlait de. Elle me contactait par les numéros de son ami Sopokomune Fallon. Azala qui menaçait ma casse. Bato baye na sima na kusabino vidéo. Audio. Alors bonjour, j'espère que tu vas bien. En fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Si je t'appelle, tu ne réponds pas. Bon, ce n'est pas grave. Je voulais seulement te dire de ne pas parler de ma vidéo sur les réseaux déjà. De laisser. Donc, il faut laisser ici entre les mains des avocats et on va voir comment est-ce qu'on va terminer ce dossier. Donc, je t'appelle pour te dire de ne pas en parler, quoi. Merci. Donc voilà, ça c'est l'audio. Il y a plusieurs. Hein. Parce que donc voilà. Natia audio on a tout simplement parce que les audio au moins on a discuté parce que j'ai insisté na ABC Bonnet sort de ce pays. Bima makambo bien j'ai insisté on a discuté. ABC Bima il faut na loba tikela ngana loba to ça la pression tout dénoncer avec tout le monde tout chango sur le comment la toile sur les réseaux sociaux pour qu'on protéger mais aboyi. Elle a insisté à Boy, j'ai juste respecté sa volonté. Ok? Non, bon, ok, on a combat Amina, mais Amina a bien, parce qu'on a parlé, j'ai parlé avec les numéros de téléphone, oh, Bengeleng attend à Kimi, parce qu'à Wanovan ne suit pas la été. Madame Bonnet, Wanovan ne suit pas la été. Azala qui poursuivi à combien de vendre, il y a Bobatama. Bato Aner Bandai Kolukisaï. Azala qui menacée. Elle était suspendue, elle prenait plus son salaire, pour votre information. Elle a galéré, elle a souffert dans le silence. Mais elle n'a pas voulu Batbaye Bayango. Elle a souffert. N'a pas suana. Titan Azobelana, elle souffrait moralement et elle a qui zéro. Elle était poursuivie par Aner. Tant elle sali vidéo à Constant Moutamba. Vidéo Oyo. A posté on a page n'était Moutou. A vu vidéo n'a qu'à poster na page nae. Et Lukeli Madame Bonnet Makambo. Ministre et enseignement. Oyo. Ministre enseignement a suspendre yé. Babé autant que ça soubanate a bengingaï. Quand elle m'a appelé sur l'appel vidéo, elle plairait. Non, Solane Boazo Lila, ABC Junior, Narosuka Wapi, Namisa Nabana Nanga, on m'a suspendu pour la vidéo boy. Et 2 jours après, il y a un document à Aner, pour avocat qui est, parce qu'elle était poursuivie à Junior, à Kiminda. Naramova Nesiga Mutubukoye, Bisa Mutute. Totika molimo ya ndeko na biso ya mwasi ayekende kopema na kinya bandeko na nga nazokamwa lelo komona na ex-belle famille na ye na qu'est-ce qui ne va pas ayisinga na ba TikTok pona kolinga koya koswana baya kolinga kopesa ba explication la famille bomona tege no eza na kabwasoni alors, dernier message na komélier. Est-ce que ça va mieux? Ça va un peu maintenant.
Depuis lors, il n'y a même pas une semaine. Cela veut dire que depuis lors, Atikali aboyaki na luba makambo na ye na réseau social nande bande kolanda nandenge ba suspendaki pa ministre enseignement bakotsaki ndako asala son sala te nandenge parquet koma ekolukisa ye pour la vidéo na zaya Constant Mutamba esalaki bapasi. Elle était plus en bonne santé sur le plan psychologique et bandait pour travailler Madame Bonnette. Associé na problème à Makolonaye et que je n'ai pas la certitude pour dire que non, ils ont poison ou bien zélo koboye. Non, pas du tout. Pourquoi je parlais avec elle, je lui ai posé des questions à répondre jusqu'à ce qu'Ozala rétablit pour ça la démarche, parce qu'on doit ça la démarche pour Abimamboka aya awa. Soki ezaka ka vidéo oya salaki na bana. Ndeko biso akufiza bazu molimo na ye. Batu pona koya kolakisa na ye que non abandai ko soutenir gloire soit rendue à Dieu. Yango wana babomisi babomiye. Nzambe kaka ndeye moko aye. Ngai so na ye ko sabino ko affirmer bino ligne de raison. Batu moko te que non. Oui, ezala emataki même je n'ai pas une affirmation, elle m'a rien dit. Mais eza pas sipe mawa. Photo atindela kingai o chaki vu unique wana autant na taille on a gagné na bi mais c'est quoi ça? Eza pas si bande ko ngana ndenge moko ya s'il vous plaît. Makolo na ye vimbaki maboko na ye vimbaki na elongi nga mona ko reconnaître ete na gagné nom de Dieu. Même si ta c'est-à-dire a combien d'heures kufa quand na zabwe na osala ba émission nanga na linga kutu muto ya kokota na vie privée combien d'heures kufa. Donc depuis na bana ko sala ba émission nga kutu ezata makambo ko sala ba émission na vie nanga ndenge na kola na linga ka ko ya kokotsa batu na vie nanga babomiye ezaka pasi bandeko nanga ya ko suspendre parce que comment qui aussi poursuivi. En tout cas, moral na ye kitaki makasi. Totika molimo ya ndeko na biso ya mwasi. Moral na ye kitaki makasi. Na kimia nyonso. Voilà. Photo wana oyo permettez-moi. Na ko publier bino photo wana te. Parce que elle a beaucoup plus insisté de ne pas mettre ça sur les réseaux. Donc voilà. Madame Bonnette toujours et encore bien on a aussi un Nzambe ministre au enseignement nazali ko insister ministre enseignement na kotika la rotate moi je suis quelqu'un qui ne cherche pas de buzz je suis pas là pour chercher ma vie pas du tout non nazana passe mais nazali ko insister ministre et enseignement ministre et enseignement déjà Nzamba lula soki bato mokili biso tokoko futo te Nzamba lula kofuta ministre enseignement oyo madame wana za mukelekete lwa rwandaise soki biso batamoki tokoko futo te Nzambe akofuta yo. Madame Bonnette a confié beaucoup plus. Morale Nezalaki bien, elle était poursuivie. Elle était suspendue. En sous salaire n'a été parce que madame premier ministre de l'enseignement a suspendu qui est suite il y a vidéo naïe bah comment il menacé ou à Tchaki pour la Constant Mutamba. Ayo quoi na maladie a tindé une photo que j'ai assisté à il s'en sur les années elle ne répondait pas. Mais na ba photo ton natala qui quand j'ai crié Madame Elombe azalaki méconnaissable na elongi na maboko. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi surtout sur notre chaîne raison pour laquelle on a résumé pour la quand j'ai vu toutes ces choses là j'ai compris que salut surtout les amis les pressions au gouvernement comme ça la madame j'espère que vous allez la grande majeure partie où mimine de kona n'a pas si peu na kufa na grâce de Dieu. C'est la menace pour comment il faut recevoir. C'est vraiment parce qu'elle était vraiment menacée. Que ça déjà bateau audio awa, raison pour laquelle je vous dis, elle était vraiment menacée. Elle était cherchée, bandé pour looker pas bateau aner. Je vous ai dit la vérité. Dans un preuve, elle n'insistait pas de me parler. Elle avait désactivé son numéro principal au Boyebi. Elle parlait. Elle me contactait par les numéros de son ami Sopokomona et Fallon. Azalaki menacé ma casse. Madame Bato baye na sima na kusabino video.
nini nde ebomisaki ye nini nde esalaki ke non aya kokufa bandeko na nga. En tout cas naza na mwa ba audio oyo na ko préféré na ya kotiela bino ka ndenge boyebi eza na ba audio oyo ezali na kotiela bino audio moko boyoka ba explication ya ndenge madame Elombe. En tout cas ezo sala pasi ya makasi ka nde na yebisaka bino vanité de vanité tout est vanité na se ya moi oyo oza balekisela na se ya moi oyo oza bapaya yango ifo tomibatelaka bandeko na ngai tomibatelaka soki omoni ke mabe ezokota kima te la santé n'a pas de prix la famille ka nde na yebisaka batela santé soki okobatela santé na yo te mutu moko te azalaki kala kobatela santé na te eza toujours ya moto yango mona na baplace mosusu balobaka kino babwakeli ye moweyi moni soki ndenge nini bamai ya motu wana basokolaki mutu sango ya malamu bandeko na nga mpona makambo ya balobaka oyo babwakelaki ye esprit ya moweyi toyebi ke elela bato bazobimisa mingi oyo etali makambo mabota yango na makambo nyonso ezoleka tomonaki madame Elombe azalaki vraiment motivé. Moi je me rappelle même na ntango abandaki ba vidéo na ye ya bazanaka bana bobenga gafka bana na ebandeli wana il y avait de ces personnes oyo basepela moi personnellement la famille sans plus tarder na tiela bino penza na acte bando sala pasiko nanu ngai ya bino mama Etoiline TV na lelo oyo eza na bana mosusu koya na Congo na biso ya mosusu bana na pokwa balala nzala batikala Tolanda et on se retrouve juste après répondre à Maïté ya pamba na lipa. Ce téléphone est sonné, papa, maman répond, mais qu'est-ce qui ne va pas à Ibisinga que non? Oui, Bonnette, Aza, comment, Aza vraiment malade. Donc, elle n'arrive pas à répondre. Alors, dernier message na Komélié, est-ce que ça va mieux à Ibisinga ou ça va un peu maintenant? Depuis lors, sur la Guinée, il n'y a même pas une semaine. Depuis lors, atikali aboyaki na luba makambo na ye na réseau social nande bande kolanda ye nandenge basuspendaki pa ministre enseignement bakotiaki ye ndako asala so mosala te nandenge parke koma ekolukisa ye mpo video na azali ya Constant Mutamba esalaki ye bapasi. Elle n'était plus à bonne santé sur le plan psychologique et bandait qu'on travaillait madame Bonnette associé na problème à ma colonaye et que je n'ai pas la certitude pour dire que non ils ont poison ou bien ils ont non pas du tout na solo linaye. Alors, je parlais avec elle, je lui ai posé des questions, à répondre que Naïté a été comme un capé Kolubapé sur sa tête jusqu'à ce qu'Arosala rétablit pour ça la démarche, parce qu'on doit ça la démarche pour Abimamboka Aya Awa. Donc, dès qu'on a biso à Koufinza Bazumoli Monaï, gloire soit rendue à Dieu. Tango ba yeko kutana ayeko pesa ba affirmer bino ligne de raison. Oui, et quoi vous appelez poison. Même je n'ai pas une affirmation, elle m'a rien dit. Mais photo atindela kingai o chaki vie unique wana autant nataya on a gagné na bi mais c'est quoi ça? Bonga bo reconnaître madame Bonnette au bon moment. À part ça, makolo na e vimbaki maboko na e vimbaki na elongi. Nangamona ko reconnaître été na gangi nom de Dieu. Même si ta ou quoi, c'est-à-dire à combien d'heures kufa. Babiso to salela yango ezalaki ba live to salela yango ba émission yepé de son côté na bana na yeka ye ezaka bana za maîtresse abandeka na bana yepé ayaki ko sala moi vidéo na yeka ndenge ezalaka na bana po nako bobela kaka makambo ya mutamba parce que comment qui aussi poursuivi moral na yekitaki makasi kaka ko sala vidéo wana directement moral na yekitaki makasi azalaki suspendu na école photo wana je m'excuse parce qu'elle a beaucoup plus insisté de ne pas mettre ça sur les réseaux. Donc Madame Bonnette, ministre au enseignement, nous insister, ministre enseignement. Moi je suis quelqu'un qui ne cherche pas de baise. Je ne suis pas là pour chercher ma vie, pas du tout, non. Mais nous allons insister, ministre et enseignement. Ministre et enseignement. Mais ce qui est que nous au sala makambo ya mabete na loi bakoki ko suspendre yo kaka na école ngandi mais na ba école mususu apply
bakoki kozwa yo eza bongo ministre enseignement oyo madame wana za mukelekete le rwandais ko suspendre ye eza te que non mukolo école nde alobaki soki biso batamoki tokoko futete il paraît que nzambe eza loi oyo ebima na gouvernement. Il paraît et Madame Bonnet a pouffé beaucoup plus. Morale Nezalaki bien, elle était poursuivie. Elle était suspendue. Elle a sous salaire parce que Madame Premier ministre enseignement a suspendu qui est suite il y a vidéo naie bah comment il menacé ou a tchaki pour n'avoir pas constant mouton. Aïe quoi na maladie ou atteindre une photo que j'ai assisté aïe ça m'a ce que ça dit elle ne répondait pas. Mais na ba photo ton natala qui quand j'ai crié Madame Elombe azalaki méconnaissable. Na elongi na maboko. Beauté nyonso ezali susute. Raison pour laquelle elle a résumé pour non, quand j'ai vu toutes ces choses-là, j'ai compris que d'une part, ils ont pression au gouvernement comme ça la madame. La grande majeure partie où il n'a pas participé dans le c'est la menace pour comment il faut recevoir. Vraiment, parce qu'elle était vraiment menacée. Non, que ça déjà raison pour laquelle je dis, elle était vraiment menacée. Elle était cherchée par je vous l'ai dit la vérité. Dans la preuve, elle n'insistait pas de me parler. Elle avait désactivé son numéro principal au Boyebi. Elle parlait, elle me contactait par le numéro de son ami, surtout comme on a Fallon. Azalaki menacé Makasi. Bien sûr, il y a un braquage. Bato baye na sima dans sa vidéo. Mais Honorine wana il fallait qu'il kaka ba kangaye ba memaye ba kende ko sambisa ye. Mais bon mona ki bino moko ba policier makambo ba kuma ko sala ko longola bilamba. Donc et comme nango slogan ya biso ba congolais ceux qui mutosali eloko il faut kaka ba sala moi eloko moko boye. S'il faut pas que ba bomaye ba longola ye bilamba. Donc nabarime oignon so zo sale makeno ko kufa ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya madame Elombe eza na makambo oyo zo sale makaka na video oyo asalaki pona mutamba tolandaki lobi eza bandeko mosusu oyo parce que c'est comme si tokomi na Congo moko oyo ata soki mabe ezo salema boza na droit te siko ngana mituna kaka démocratie yango tobengaka la République démocratique du Congo démocratie wana ezalaka ya nini tozala lisusu libre te ya kosalaka makambo soki tomoni ke awa mabe ezali biso mpe peuple toye korevandike toza lisusu na droit wana te toyoka mpe awa toza lisusu na droit wana te wana nga nazotuna mpenza toza lisusu na droit wana te tozalaka kaka na droit wana parce que bamakambo ya bongo eza bamakambo moko ekomi kobangisa biso eza bamakambo moko bandeko na nga lelo oyo okoki kozala surtout babiso oyo tosalaka banalise okoki kozala na makambo bomoni keno awa makambo bazosala mabe bokobanda lisusu kolobaka te pourquoi parce que bino mpe ntango koloba ntango kobimisaka maloba c'est fini kande bomonaki awa bayaki kobimisa mutakala ya Denise bomonaki bino moko toyaki komona awa ndeko na biso pero loara ye wana bakendaki kuna bakendaki batindaki bato bate soki beta ye tomonaki bokechuku wa yambo ye wana bakendaki kobeta ye kolongola ye bilamba sikona oyeba te lelo oyo ekomi lisusu madame Elombe Madame Elombe azokufa maladi ezoyebana te siko bato bakomi kaka na moto oyo abimaki na mobala ya bato oyo eza jalousie ezala madame Elombe abandaki kobima na mobala ya bato boyoka awa bato oyo basolola na madame Elombe alela au secours alobi kaka na bato oyo bazalaki na gouvernement basinyalaki ye keno na mikolo oyo batama nani mpona makambo kaka ya mutamba oyo ayaki koloba ezosala bolamu makambo ya bolamu oyo madame Elombe asala pona école na bango wana bandeko kaka boye à l'occasion de rien biso tokoki kovanda à quoi sert bon ya toza batu te keno tovanda tobanda kolinga koya kojije ye kuto asala ki boye ye kuto amataki komona papa na biso kabasaki boye oyo babindela ye babeta ye pas possible jusqu'à ce que papa wana akenda totika molimo lelo oyo ya mona biso tokomi komona ba makambo
bande ko na kala wana tozalaki bien sûr na bakumuna na ex belle famille na ye na famille na ye bazo penza na chaque mois pona ko linga ko ya ko swana ba ya ko linga ko pesa ba explication la famille donc kombo na biso ke no eza makambo to kende na biloko kitoko atako na kombo na biso eza ni famille na ye ese mitu na bino penza ezo sala bazo na paka batu bo sala makambo moko oyo esali bande ko nanga soki bokoti na Facebook na ba page ya koyeba place azalaki mwasi ya paka bino tina ndenge sentir que Congo na biso tozana sécurité ata mutu ango motema mabe Congo na biso oyo tina ebende kufi ya koloba biso tongo tozokola babandola kisa biso ke no ndenge eza boye soki mutu akufi ata soki mutu wana abandai kosala mabe sécurité ezalaka te ke soki akufi bokomi koserapele na mabe na ye te boserapela ya kovanda bolamu na ye na se ya moyo mutu oyo aza parfait aza te biso nyonso tozaka bato ya masumu biso nyonso tosumukaka pourkui biso tokolinga toya kojuge yango wana eye kosala bandeko na nga totika bamakambo wana eza bien te soki ye madame Elombe tozala penza abandobima na mobala ya bato yango na yebisaka bino tozala penza na motema soki eza kaka video oyo asalaki na bana mpona koya kosensibilize bato mpona koya kolakisa na ye keno abandai kosoutenir constant motamba yango wana babomisi ye babomi ye nzambe kaka nde ye moko ayebi tozala bato moko te keno ezala emataki ekitaki ezala emataki ekitaki eza pasi pe mawa aya koloba na ye eza pasi ya kosakana te aya kokosela mowei eza pasi bandeko na nga na ndenge moko ya somo s'il vous plaît madame Elombe totika bamakambo wana prière na nga eza kaka nzambe ya mutu na se ya moi aza na mabe na ye oyo asalaka aza pe na malamu na ye oyo asalaka parce que na vie privée ya mutu biso toza banani to ya kokota ka ndenge naza boye na osala baémission na nga nalingaka kutu oyo nyonso bakotaki na chaîne na biso soki nanu depuis na banda kosala baémission bolingo nzambe akokatela ba j'aime sala commentaire na yo pe soki oza na mwa eloko koya kokotisa bato na mama Étoiline bokoki kotina ezaka pasi bandeko na nga yango kaya moke na ndaki na ya kopartage na bino en tout cas s'il vous plaît totika molimo ya ndeko na biso ya mwasi ekopema wana tokosolola nyonso voilà soka na biso yango oyo permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine ciao.